faire gola yo lo bana tibinin tibnet nin parce que faire gola a déjà beaucoup fait faire gola a sali pe belé ayemi pe banzemba chef d'œuvre zali azana ba tibnet sur le marché so yo lingi no bana ko beta concert na poto pona sali monter depuis yo banda musique yo mundi bude po banda musique o même musicien no ba musicien no wa o ngai na ko linga tena ke beta ko sena memangulu pa batu na poto pona sentiment non baza ba musicien ba ko mériter faut ba beta musique libanda mboka ba telemela ki ba nzembo français lelo ba komi koyemba na ba français ko kanza teki miracle moze ko salema yelo OK maintenant on loba ya ba nzembo français ezaka teke fali muta banda ba nzembo français na mboka oyo ezaka yete ba kofi olomide ba yema na ba français mais surtout ozoloba ke non e banda na ye bato ebele batimaka koyema na ba français oh bato batimaka koyema na ba français ne ba jibe ba yema na français te ba yema na ba français ba jibe piano amour comme un diamant toyoka yango te makambo nyonso oyo ezalaka malambo okomola tiango mpo ya musicien moko donc mpo na yo c'est toujours fali ke ntango okoloba déborde ntango alobaki obi ozo kosadresse mpo na bacongolais bamona mais siko déborde ntango alobaki ntango aputu aleka afinga fere toi à part ce que tu dis kena mpo na culture ya mboka. Qu'est-ce que toi tu as fait à la télévision? Parce que non, il faut que tu aies un bolingo. Yo salana nini. Ba mema yo na ex-bercy obeta yo moko le na télévision. Déjà le dit ça extrait à prestation na yo. Extrait à prestation na yo. On le dit ça. Na l'époque Kabawe en plein succès. To tika ko mona te musicien mo aye à la télévision à l'obela Ranson. Tamoulaï, alobela ba œuvre na yete, alobela pour la musique na yete. Mais tu es là seulement pour critiquer. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Fiteso Wapi. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabino Nyonso. Donc, ça dépend na RO Boko Capte Biso Oboko Landa Biso partout dans le monde entier. Nenalobaka avec votre émission Bo Solo na musique Obo Mesana Kolanda partout avec l'homme de Beta Biloko et Misalae. En tout cas, merci na abonné sur Congo Température. Merci beaucoup na bandeko tour balanda biso partout dans le monde entier. Bato ba pesa biso confiance, bandeko ba pesa biso pe courage, bato ba motiva biso ke musala oyo ekende tellement liboso. Parce que ce qui toza awa, ce qui je suis là pour faire cette duplex d'aujourd'hui, c'est par rapport il y a sortie médiatique ya artiste Mundibu aute ko sala ko landisa matoko tala ba makambo oya bimisaki na télévision eza makambo toko tikango elekate faut que zongisa makambo dans les rails faut que zongisa makambo na nzela parce que vie ya ndenge ba musicien ba komi ko se comporter et komi ko kende mabe parce que ezo sala kitoko te vie ya ba musicien musu ba komi ba porter parole ya ba musicien mususu to kobeta masolo par rapport ya ba chanson oyo bandeko ba yemba na ba français parce que mundi butanga ko loba na télévision que ezaka artiste moko aza fali yene mutu ayemba banzembo na français parce que bandeko belé ba boyaka koyemba na français ba kimaka plutôt koyemba na français on ne sait pas Soti a la lésion na makambo nini ou bien a ngo kaka pona ki fanatisme toza ko sala ngo kaka pona ki mativi bien zo ko sala ngo kaka po
après ça beloge pas artiste pour artiste à récompenser na simanango parce que quand on dit makotala eza ko sala pasi na mawa to kota vraiment na profondeur na pesi mbote na artiste Simokei 9278 grand rappeur professeur à rap ba ne rebelle ba kota vraiment na rumba ya tikala kaka na rap en tout cas représentant valable na biso na République démocratique du Congo na kati mboka Londres professeur à rap Simokei o pesa biso bon chanson njili o sepeli sa batu ba sepeli to tinda ba ndeko ba kena ba plateforme no sa téléchargement ba consommer chanson njili et rosala kitoko ba kende pe na chaîne artiste Simokei 9278 ba kende ko zo ba abonnement na bango ko sala bien. Merci beaucoup à mon vieux Adricha motomètre Bebazibeba. Batu baza tellement belé balinga ke héritier ibula. C'est comme Mundibu a sali allusion et pas artiste nini. Parce que quand on dit ça makotala na elobeli na yendenga lobaki. Pourtant on lobaki l'artiste ce qui était mais la whisky ba Nino ba Davido mais ba beta biso. Yene muta sali te. Batu wana ba persété. Non, c'est la musique. Et ça musique, musique so outi mboka muso beti bien ape obeta. Ba Jérusalem et beta na ba Afrique du Sud ape a beta ça la succès et les cas. C'est toujours comme ça parce que tant yo po beta ba type na yo, peut-être bin ça peut ba musu na Côte d'Ivoire. Parce que des bordeaux sont tomboka pour la nuit parce que musique na biso pe kotara kuna, à mon que ba ivoirien ba pe ça peut poids na culture congolaise donc sur 100% ba ivoirien ba repère sa poids sur 100% ba repère sa poids na musique congolaise to tchaka 75%. To tchaka 75% mais bango moko ba ko bénéficier na ngo vraiment té. Ba ko bénéficier na pourcentage amunke c'est pour ça za ko loba. Mais si on yo loba que non ba whisky ba nani mais biso to kokali mais grâce na non. C'est la musique. On a vu un concert na ba Nigeria, ba Cameroun, tout et tout. On a pas de musique. On a la musique en Europe. Il n'y a pas de musiciens là-bas. Les musiciens basalites. On peut pas mettre ba tibes cartonnac. Mais on a parce que la communauté congolaise peut la raconter dans la tête. Au moni kotala na ba dire soto teka na l'époque na époque ya Michael Jackson. Époque ya Michael Jackson, tozalaka na ba Jay-Z bazalaka, ba Tupac bazalaka, mais au moins que chaque artiste a travaillé na coin na ye. Artiste ne sont travailler na coin na ye. Ba tcha la biso no image toto ka ba dire. To ka ba dire. Ya mundi bo po to rozonga. To ka ba dire na ye pi to rozonga. Pour comprendre. Na ba clash tam fusu na fali pour pas olinga keti et consciemment il faut déranger. Et nous sommes joueurs na zakité. Ba Diamond ba ngaba comme champion na ba mboko. Soit zakité ba whisky ba na ba beta biso ba non ça ba chez moi ba mabewa. Muto ça la geno donc tout biso peto mona na raye wana. Tika so muni ba lobi bodo ngakomi contre mutu kinga. Ah oui, les bossos, la balance à l'entame soupé, attends, 60%. Si on a maté son niveau comme soit 80%. Parce qu'il compte ma featuring, parce qu'il compte quoi il m'a français. Le bateau comme il m'a français. Vous allez la contre fallait pour pas lilo. Et ça vous allez la contre carrière na yomoko. On va télémer la qui va dire français. Lilo ba comme koimba na ba français. Quand ça fait que miracle moi j'ai installé malelo. OK. Yati. Parce que on voit nous avons monotonie à yomo na yomo. Deni yo yema yomo kaka. Kubiki. Changle moi. Surtout ça qui n'a fallu beta au début de notre début la beba dadju. C'est quoi là on est là que ma mission soit être la changle. Mais ça les boulots. Il a des boulots à miser, publicité, podium à gaillard, donc il faut miser. Ce producteur, on a ça là, on terre à bien. Pour pas barrer, on va dire bonne.
ça va complexer. Non, you matin. Non, complexer. Na osa pe semblante fali pour passer qui ou makambo ya fali pour pangana lekisa moboy. Pour ça me mabe. Donc, nena ute koloba. Boyoki ba dire nena koloba. L'artiste veut partager son succès na nani. Alingo kabola mon minute oh musique nena da otende. Nena ute koloba na époque Michael Jackson ba Jay-Z bazalaka ba Tupac bazalaka mais chaque mutu azalaka na point na ye a ko sala musique. To tikala ko mona te que musicien moko abongani porte-parole. A kolobela Michael Jackson. Na ba époque ba Weranson en plein succès. To tikala ko mona te musicien moko aleki na télévision alobela Weranson Tamoulaï alobela ba œuvre na yete alobela pona musique na yete. Mais tu es là seulement pour critiquer. Soko critiquer te oyokaka bien te. Soko ye sale mission au clasher te oyokaka bien te. Mais yo lingaka oye au clasher tandis que yo moko obetaka ba pirate na ba pirate Chine na Chine. Chine na Chine. To tsala mona te ko beteli biso rumba. Parce que yo moko ba te ngai en tout cas rumba te balongo na rumba lelo. Liboso no ganga boyoka ote mais lelo ko balongo na rumba. Donc yo teno na show. Ozomona. Mais tika ba rumbiste o ba ko sepel sabatu. Tika ba rumbiste pas lobi ke to ko betaka kaka rumba te oui. C'est important te wana pona yo mais yeba te rumba eza identité na biso. Identité na biso o ba Nigérien bayoka o ba Ivoirien bayoka ba Brazzaville bayoka ba Camerounais bayoka rumba congolaise. Mais si quand yo zo kwa na télévision o koloba maintenant o koloba ya ba nzemba français ezaka te fali muta banda ba nzemba français na mboka oyo ezaka yete ba Koffi Olomide ba yema na ba français ba Papa Taboulé ba yema na ba français ba Wemba Papa Wemba ayema na français Frère Gola ayema na français Héritier Watanabe ayema na français mais surtout on zolo ba keno e banda na ye ba to belé ba kimaka ko yema na ba français oh ba timaka ko yema na ba français ne ba jibe ba yema na français te ba yema na ba français ba jibe piano. Amour comme un diamant. Amour, dis-moi quel est ton pays, pourquoi et pour que je viens et que je profite. Aïe-moi dans la langue, na français te. Aïe-moi en français. Mais si quand on y a la télévision, que ça a artiste, on dit que bon on reçoit maramonio so ozara malam bon on la tient pas musicien moko. Donc pour nayo c'est toujours fallu que tant on loba débordé tant on loba que ozo s'adresser pour na ba congolais ba mona mais si on débordé tant on loba ti tant apuchu aleka afinga faire toi parce que tu dis que non pour la culture mboka qu'est-ce que toi tu as fait à la télévision parce que ozo loba que non il faut tous en abolingo yo sala na nini mais quand tu viens à la télé pour critiquer ma génération pendant critiquer ma génération. Pendant critiquer ma génération. Pendant critiquer ma génération. Oyo. Que ça le un type de mon côté. Parce que actuel, ma jeune Oyo, ba concert, ngana retene peut-être pendant bête concert moko. Depuis le bago latissa. Ba contrat oyo za na ngona téléphone na yo ti émission sili otirali o laksangote oyaka na télévision pona ko sala sortie médiatique mo pona ko sala clash or so résultat au fandi tant on na télévision faut y aller le sika ozone le sika te mais tu viens seulement pour taquer obitena la musabatu obitena ya koloba non un artiste quand tu viens à la télé il faut y en a ba prévoir koloba et le lingo sala. Mais tu viens pour recadrer. Pour recadrer, parce que tant que tu as souffert, corona, corona dérangeatif, voilà ceci, voilà cela. Oui, corona, la minute, tu vas maîtriser. Et puis tu vas programmer un concert.
na poto ke ba concert robeta mateyo promedita nini yo zalaka prophète na nini parce que boyebaka ke ba combattant ba rotelema ba roloba baninga ba cause parce que ba producteur ozo ba ke ba robebisa ba mbongo parce que artiste a contacté la producteur te producteur ne muta contacté artiste mais ce temps yo na télé ba ke botira robebisa ba mbongo ba producteur est-ce que tu raisonnes ou raisonner vraiment normal étant qu'un artiste parce qu'un artiste il faut beaucoup raisonner pour producteur tant que artiste producteur basali contrat na artiste a vu partir mbongo producteur a foutu salle producteur a été na mairie a foutu ba mbongo na ye pour na location ya nini ya salle et puis a foutu ba condition na ye nyonso o esengi pour concert betama mais ce concert est comment nilé par rapport il y a producteur par rapport il y a menace il y a ba combattant mais quand tu viens que tu dis bon bébé ça mbongo producteur na ba ne ko loba yango et puis si bana ba tibinini ba concert bana ba tibinini oh to longona hormis ba Kofi Olomide ba Weranson faire gola yo lo ba na tibinini tibnet nini parce que faire gola a déjà beaucoup fait faire gola a salipé belé ayemi pe banzem ba chef d'œuvre zali azana ba tibnet sur le marché so yo lingino ba na ko beta concert na poto pour na salle monter depuis yo banda musique yo Mundi boudepo banda musique. Au même musicien no ba musicien no wa. O ngai na ko ngata na kebeta ko sena memangulu pa batu na pote pour na sentiment. Non. Baza ba musicien ba ko mériter faut ba beta musique libanda mboka. Parce que ozu contrat moko. Et ça pour me dire musicien faut pas voyager kaka, c'est très important parce que kune place va retenir. Moi le meilleur moi on a une mission de service va rejoindre. Soit que beta na chetemba na rejoindre mission de service à combien ba $30 ba $20 ba pesa bango. Oh. Tala ki mutema mabe artiste o azune ba contraté. Yo tozolo ba mama ba contrat ozolo ba ba pesa ba mama ba producteur ozolo ka jaloux. Et parce que ça likunia o zo sala yo, eza keto. Parce que yo a sollicité. Parce que si vous avez sollicité, on a la télévision pour na koloba. On a la télévision pour na koloba. On a la télévision pour koloba que na zu contrat boye, na zu contrat boye, na zu contrat boye. Mais soti et comité baninga comme koloba tibinini bosana ngo. Yo moko kendaka na ba Kenya awa. Okena obeta concerné. Okena obeta showguest. Ok, non, on a combien de concerts? Ok, on a 7 concerts. Oh, tout le monde a image. Bah, mais mayo, na ex-bercy, au bêta, yo moro le gana télévision. Déjà, l'été ça extrait à prestation na yo. Extrait à prestation na yo. On l'été ça. Bon, vous savez, quand vous venez à la télé, pour na roloba. Et puis, Fabregas, azana ba chant en succès. Parce que le passé te ba référent na le passé pendant ton fiti. Parce que yo so ba reconnaître ton betara mundi bo sombi mutuka. Ba tcharoka. Au moni ba ke ba rumbo bete ba peine de simbité. Au moni moité le continent yo na ba show. Au beti ba tchana no boy. Fais la promotion. Ya banzembo na yo ya so ya album na yo. Oh, tu viens à la télé pour critiquer les autres. Quand tu dis à Fabregas a bêté double album Poison Antidote. Impact na idéologie na ninga mukito le baravizak. Succès. Abeta ba mado ba binisa ba batengama. Ba chef d'œuvre ça te pas Fabregas ba 12e dame. Ba mo pepe pas Fabregas ça banzembo te. Siko banzembo ezali pe en succès o ya beta. Mais siko ton ba retourner ba question yo ngo compa parce que ko se mélange ka yo na vérité. Comme il tient à côté faire été, non respectera Fali pour pas non faut respectera faire rigola. Parce que faire rigola muninga na ote. Parce que tant on rebête on ça ba lésion on zo kende ko toucher. Mais na nenga système, mais surtout au timbela yo. Quand ça la porte-parole te, il y a quand la télévision ça la promotion na yo. Aux artistes ça la promotion na yo. Mi lobela pour na banzembo na yo. Le bel pour la banzem monnaie rosala bien. Pourtant on le blanc banzem français que bango ba jibe bango ba yembaka ba type moko. Ayembika nzem moment en français c'est tout.
il fallait bêta album mobimba du début jusqu'à la fin en français. Non, parce que banzembo nyonso e beta makana mboka na biso ya français et beta makaka lingalisé plutôt, français lingalisé, donc bilingue. Un peu de français, un peu de lingala, un peu de français, un peu de lingala. Pourtant on a beta album mobimba. Non. Tozo banzembo offert à yema na français. Ayemi nzembo, ayemi français mouké. Français est belé. Plutôt ayemi lingala mouké, français est belé. Ils en regardent moi, ils en pyromane. Papa, il y a quand la télévision lobela oyo. Lobela oyo. Et ça na musicien mon côté oyo. Ako beta na dynastie a comme porte-parole ya Ferazate. Musicien oyo azana nzembo na dynastie sera l'équipe émission ba reposer question par rapport à dynastie ndako répondre. Mais si tu bino boko loba bongo, siko mundibu na orchestre ya Fally Ipupa, mundibu ndenga zawana abeta na orchestre pour aller na télévision pour na kolobela. Non, bazana collaboration ni bani basala. So on se transformer à comme porte-parole, à tic orchestre, à comme porte-parole, c'est bien. Et aussi parce que ça peut m'acasser na franchise, mais on a l'art de parler. Maintenant on critiquer baninga ezaki to côté baninga so ba aussi ba beta sale moroboy. C'est très important parce que yo posant na ba musicien, tant on zo la promotion artiste musu ba musicien no ba oyeba bango ndeni. Ba musicien no ba ko cha bango kandenge nini. Parce que yo moko zo la promotion ya artiste mususu. O ça la promotion ba artiste na yote na ba œuvre na yote. Parce que promettait biso noir et blanc c'est la biso ba tibi moko. Surtout le baté. Tokoloba. So boye na ba télévision boye ba ndeni toko ya na koloba nini. So zangi ma maloba fanda na yo. So za na contracté fanda. Parce que musique na biso mutu oyo ayeko longola biso na pasi moko tozana nango azate. Un musicien monté ko longola biso na pasi so ya ba ivoirien, ayeko longola biso na pasi ba Brazzaville azana été. Parce que ba papa taboulé ba maman beti ba tika de ba bar likolo. Ba kufa ba tika de ba bar likolo. Un musique moko te nyoko la biso. Parce que bango bayaka ba kendaka na bango kaka. Bango bayaka ba kendaka ba mewe lelo bazawa. Mais les Kofi Olomide sont là, de Weranson, ils sont là, de Jibem Piana, de Ferrego là. Sur le temps tu fais allusion à quelle musique? Si on a pas ta quelle génération na oboza nango? Yo ba mundibu, ba Fabregas, kende ba deplit, ba ni to kende na place oko kende. Parce que tant on ba na chant oza na ba succès. Na minute c'est pas na succès na ye, a robeta banzembo na ye. So yo za roboya. Yo depuis na orchestre na yo. Ata concert à Goma Pamba, o tsala okene ko livrer. Kena ba musicien. Mais quand on a dit le belé na télévision, libanga les unes chakoun ne ko sekate. Parce que yo ba solliciter pas obeta ba ti ba succès, to ro boyate. Obeta ba tchana no boy. Mais okena obeta no place moko te pas ba choquer so kena obeta. Mais si quand on ya ko clasher na bandeko oyo, ba ko sene fabriquer so obeta na Lyon. Et puis ba expliquer bien ba zone so ba bien made bete sala succès. Yo lo ba wana le passé. Si ko yo tibini no za na terrain na marché dans la succès. Yebisa biso nzete tibini. Papa, si kala na musique na ya sanité ya bo sanité obete la biso. Betara no no betara na yo. Si ya ko lo ba n'importe quoi parce que oza na leçon moroté oyo repesa batu. Eza na éducation moroté oyo ye morope sabatu. Et si lui, on a l'union pe sabatu. A part ma bina o la sabatu ya mabe. O la sabatu nini. Culture na biso to teka ngo pe na ndenga bien ngo za koloba. To teka ngo na ndenga bien. To ko teka critique culture na biso te na ba clash. Et c'est important. Et c'est vraiment important. Soyi baninga basali loko malamu, baninga basali marama bien. Faut rebetela bango maboko. Non, faut venir à la télé pour critiquer.
Yo tanit, est-ce que tani bati babandeko e bimi o un succès? Parce que quand tu dis que non, et là la type moko te un succès. Na minute o muta o rebeta concert na poto. Oh, est-ce que ko beta concert kontaka pona ba type papa Cherazo beta ba concert a na Kinshasa a sala ba plein. Eza pona type 10 ans sans album, a ko beta concert plein te ba royate. Mais tant que loba, il y a quand la télévision loba makamou est normal, il y a bien. Non makamou est bien que koya ko clasher, ko toucher, ko salaboyer. Ko peut sa beloge pas artiste moko, ce n'est pas ça. Musique c'est parce que yo pose artiste, yo leader. O ça la honte. Il y a ba leader. Oza envoyer, oza na envoyer comme leader mais oza déjà leader. Parce que les musiciens sont un président, un leader. Pourtant, ils ont un papa chic, ils ont un mais il y a un papa chic, ils ont un artiste. Quand apprécier, ils ont un bête, quand moi, 1 minute, moi 2 minutes, moi 3 minutes. Tout est une émission. Alors tu es venu pour faire quoi à la télé? C'est moi pour clasher, pour parler seulement de l'artiste. Non! Et tu te attends le but, il faut bon matin mi Congo. Na bango pour balakisa bino liboso. Yo zaka dana orchestre munene maison mère. Au matin dana mukonga we o mona liboso. Yango tango longwe, o sala ti oyemba nzembo nini vocal moko sala pe succès. Tango longwe o sala carrière na yo esimba. Na ndenge ka oyo ozo tendelo wana. Mais ce tango zo ko na télévision, oza ko loba. O moni monde oyo, monde na musique ya monde ingratitude. Yamakasi. Et ça, mon ingratitude. Tant que loba, il a passé. Et ça, là, il passe dans mawa. Quand artiste, quoi que le moninga un artiste. Il faut que zonga vraiment. Tu es dans la télévision pour la nini, pour la nini. Il y a des gens aussi qui ont encouragé. Ba sorte ya ba dire o mundi bo ko bimisa na télévision ba ko beta pe maboko ba ko loba mais tout à la pete tout à la ona oyo mafuta na mai muta okimane rumba zane clair okimane rumba quand tu viens au sala ba biloko mora bo viens au fona loba na lobele trop rapport pe sanga featuring o ebite ke yo moko ozape na ba potentialité na yo moko pe na travail na yo. On travaille pour ça des meilleurs na yo. Ce que succès non ngo kabolon na non monte que depuis banda nandenga sala bilan ngo banda ki nandengo koma lelo sala bilan mundi bo za so abeti tibi be pum ekangi sala bilan na mundi bo lelo sala bilan na mundi bo banda ki na wa lelo e ba jou musuto ya pana yo obia ba mekanga trop. Obi ba meko trop ba olinga biso te ba olinga to tita mais lelo ni makamona tout ba ndeko lobo bunga yango yo pe kota na ba clash o yo ba ndeko loba te ke pona mamebe misolo ba lobo ko miko lukanga mais bino ba ndeko ke pa ba musicien mo ba pesa bino ba basket ba pesa bino ba jean oyi ba mamona ndeko loba lelo makamona te pe zonga liot ezonga liot. Et sont allés parce que les journalistes sont critiqués. Bango lelo ba koma oyamba yo. O bandero boya, o penser na yo. Ezalaki bazaki pour Fabrigaz. Penser na yo ke bazaki pour Fabrigaz. Mais oh, ezalaki bango te. Mais lelo kaka ba journaliste ona, lelo o ba koma oyamba yo place koma yo sala ba clash. Oyo po koma ko buka Fabrigaz. Mais attention, il faut respecter Ferregola. Il faut beaucoup de respect. Parce que na mutozo kumisa. Na yo, besoin de temps côté la ferry. Bino faire atala bino te mais yo ota la ferry. Parce que ba mamsozo ko na télévision, na ebité na temps wana soki ozalaka wapi. Marama banzema ba français tant bando la ki sa ko yemba na tinel. Na ebité so ozalaka na tinel bando ota la TVT. Oyoka banzema papa taboula ité, il faut chaque moment il faut moi archive à moi trop. Faut ça la archive moi trop.
et ça la bien. Maintenant on est na télévision on gagne après ça on loba. Ozo bimisa vraiment et puis on loba. Ba miso batima banze ba français loba ku na émission mon na tala na télévision. Oba ba miso ba oyema na français ba okoka na bango moto. Moni français oyo lobi. Français oyo lobi na plateau. Omoni français. Momoko Paul Lukaka ba momusus o lobi 4 fois. Momoko kaka Paul Olukaba momusu po kanisa o lobi 4. Pour na oyebi so que français ezalaka passi. Pour y avoir un artiste, il fallait pour pas y elenga français, yo kango pas français. Il y a anglais, yo kango pas anglais. Au salaire pour na adresser na des Bordeaux, mais yo ka français yo moko lobi fanda na ndaku na yo, ta l'émission salati momoko moi 4 fois. Ozo luka pour accorder, ezo simbate. Ozo luka pour accorder, ezo simbate. Donc, on se voit, on a l'hypothèse na muninga hôtel analyse na yote. Mais on a au critique, on a au clasher, bat ba monoka yo danger. Tenga na za hôtel, ngana na succès, ngai kibongai futakate ma so fabrica zayemba likamba bongai yo. Tant fabrica za ko briller za la. Mais le lobo boya e. Pozo beta na Lyon, il y a un orchestre aux zones contractées. Il y a même 10 musiciens. Baninga ba reçoit contrat pour les musiciens, il y a zone à télévision critique, ce n'est pas le moment. Il y a un moment où on lutte là-bas. Moment où on lutte là-bas. Et ma business. Toye baka ko mema eloko ne loko na place nango. Et Rosala très important. Sur le mot la porte-parole, tikala kaka porte-parole nengoyo lingi otikala. Merci beaucoup na maman Jolie Kouete. Merci beaucoup na Belle Brida. Merci beaucoup na maman Lanita la Gabonaise. Merci beaucoup na Nelly Tambwe. Pourquoi pas Jessica Djenga London. Merci aussi à maman Fanta Fofana, représentante ya Golo na gladiateur Nyoso. Na moni maman Madi Wembo Béton. Na moni Toussaint Bumba liso le motivateur, na moni coach Emmanuel Kalonjoué tout équipe mobimba ya maman Fanta Fofana. Na moni kuna na mopanzi na moni maman Lanita la Gabonaise. Na moni DG Blaise Paul le DG le plus compétent. Na moni Yannick Kayenga la monnaie invisible. Na moni kuna na musika na moni Bruno Lubika mbonga propre sando ngata maman na Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Na moni DG Paul le DG le plus compétent. Ya Pichu Botoko Yibu Noir. Merci beaucoup aussi à Dali Iboula, maman Mokonzi, maman na Dalex, na Daniel, bébé star. Donc famille Iboula Mobimba, je vous salue. Merci aussi na acteur Rigen Samper homme vrai. Ludacris Soufila, l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup na boss Amadji. Na boss Amadji, en tout cas je te salue. Amadji télévision. Mobimba en tout cas na Pessimino Mbote. Et puis na Yemoko l'initiateur de cette chaîne. Amadji, je le salue. Je dis merci beaucoup à Esther Mavakala, Mavakalos. Yabiso Mokomona Bata Maman, Joséphine, Motema, Papa Gérard, couple Mavakala, Manape Sibino, Ba Mbote. Merci na bande Konyoso, parce qu'il était en Colanda. Le tout puissant champion Wado depuis La Rochelle, mon vieux Adrich Chamotomètre Bebazi Beba. Merci beaucoup na source divine VIP Bakolo Souki na Katia Londres en tout cas na Pessimino Mbote 9278 Simokei professeur arabe autotika na République démocratique du Congo bandeko ba consommer chanson Jill na ba plateforme et sur téléchargement et ko sala kitoko na Eleng pour boucler je dis merci na Mouze na Sima caméra Hervé Bossi Tampene toujours na montage toujours merci beaucoup pour finir à mon papa Chiro Kinwani, papa Bimangu Ebele. Tomonani Soti Nzambe Azongi Nanu. Play. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Et na mo pepa sika. Pepa sika. Ya tobina e Congo température.